fait vraiment mal. Maman Bondo Adeline et maman Victorine, tokotika la kobosa na bino. Un peu. Mabanzo elongwaka te na motema ya moto alingaki. Banvula mpe mikolo. Jamais koki ko effacer ba souvenir, effacer ba souvenir. Oya bolamu na yo. Foto na yo monima ya pamba na mise. Kasi na ba pense na ngeninga na kapona bolamu na yo. Toko wanga na toko bosana Kisianto nako wanga na nalela koko mafuta nalela sisete nanga nalela samangwana mawaye. Merci Gérostar, applaudissez très fort pour vous-même. Mais Géro aussi, maman était là. Toyebaki yango na kati ya orchestre monsieur Hugues Binafilé. Mais tout ça, journaliste d'investigation, tu mets un peu pour fouiller partout. Cause, il y a si maman était là, il y a Mode Moutessali, Oza l'a quitté, et pas il y a monsieur Hugues Binafilé ou comment, parce que le succès en Zembouana, et Sali, moi, bien été à côté mon robot. Bon, on a un départ, on a un tipo, on a un adorateur. Les adorateurs, les décision on a décidé na zo ke risque wana mona te na vraiment explicite même na zo ke risque wana ya obeta nzembo mais so on a le wa ko iboy ngamu na lo big na lo ba ite na TV na lo ngo kesi na zo ke kala risque wana na sala ki pe ma be autre part moni na sala ma be lo mo bola kwa ba banda ko senga ngo esprit na communiquer qui faut na bimisa nzembo sonte na perdre voilà voilà mo bossa na te puis na éviter sur un jour na ko ba un grand point envers na éviter na ibomoto. Mais ma bébé Zalarat, ma bébé Oyo, tenga ma moni pendant tout le temps et pas ma bébé Zalarat, tenga ko tsara bolam, so na che ma bébé seke na bato. Ale sanga bolingo mona e, dengo kokoma e, dengo kopeba wo. Soki tata na biso kutu wa ye nanda kubenga na ye, na kokipete. Chien. Surtout mama na biso kutu wa meka ta kucha lokolote rakudu benga na ye. Soki bandeko na yo ya basi ba ye nanda kukotsaba nazala ke ticket ya solo mobile moteme boyi nzotwe zotwe posa kosufa posa kosila o nzambe alesanga bolingo mona ye ndengo kokoma ye yaya ndengo kobeba o mituka elie koko mafuta kokamwando na baizo kandie baoso matina bese baole na bekolo ele yanga izero sale maotangina bekolo na misai nzambe bakoko sunga zero ako ya teo aye nzambe bakoko Très heureux de devant vous, chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission Pyramide culturelle sur DKM Flash Télévision avec votre humble présentateur Christian Tongo, lieutenant de la presse, que devant vous pour présenter cette émission. Je dis un grand bonjour et grand merci à tous les internautes qui continuent toujours à nous faire confiance. Nous avons vraiment besoin de s'abonner, nous avons besoin de Vraiment, ça l'a énormément plaisir. Là, j'ai dit un grand merci au chef de l'entreprise, David Kanyama, depuis les ISA, qui nous suit à ce net moment, et son épouse, Mami Kinda, et les enfants à la maison. Comme toujours, nous allons toujours soutenir les médecins, parce que sans bango, vie égalité. Parce que si vous êtes malade, vous recourir vers bango, il y a vraiment tout soutenir bango. Dans le moment où vous parcourir, et ça vraiment un moment où il n'y a pas si, mais biso bapandi sango, tout ça pour soutenir bango. Là, je salue le docteur Christian Kakula, coach mauvais de tous les temps, de tous les jours.
docteur Bibi Salama, il peut PC Bambote Naye, docteur Lili Wanga, docteur Gaëtan Moutoumene, docteur Guilhem Bossebosso et docteur Saint-Tiche Landou, sans oublier le docteur Gianni Lungwana, Bango Penza Bazapé branché à ce moment pour suivre cette émission Pyramide culturelle. Pyramide culturelle aujourd'hui reçoit Gérostar. Vous voyez bien, c'est pas pour la première fois que Yambaye, la chaîne Oyo, il est encore ici avec moi, Christian Tongo, pour que Tobeta Masolo Kakanenge et Salaka. Pour commencer cette émission, j'ai dit aussi un grand merci à mon réalisateur qui assure la réalisation de cette émission. Derrière la caméra, là, je vois Dem, Dieu merci, Mayemba, coach, il y a un réalisateur, surtout, Yemtou Azako Siré, vraiment, émission, il y a Lelo. Il est à côté de moi, lui c'est Géro, comme je l'ai annoncé, à Sabongo, invité encore dans DKM Flash Télévision, Gérostar, bonjour. Ouais, bonjour Christian Tongo, le tenant. Boni. Ouais, ça va très bien, nous allons battre la femme. Nicolas Belé, le Soto Kangayo, tout le monde y décor échangé. Ouais, décor échangé, de bombani pendant la machine, c'est un peu ça. Et les autres, on tous à plateau parce qu'il y a à boire et à manger. L'actualité Zali, tu y a bien côté mais tout le monde identité vraiment échangée. Mais avant tout, quand tu as vu l'émission Nabiso, tout le monde clip, il y a 6 mamans étaient là, ils sont déjà disponibles. Ma solé en open des andengeni. Bon, nzembo ebimaki na sala ke fa on a ko nzembo na de façon que bato au bandaki ko komelanga chaque fois na répondre na demande na bango nde na zoki mo risque ya ko nzembo na vraiment. Si maman était là. Oui. Alors avant quand ma solo na biso to lenga peto soa moi capé la ngwana ya maman si était là pour faire plaisir à mon vieux bien Kongansui. Au Palingaka Gérostar depuis Paris, les boss c'est Sadi Michel, bon séjour à Kinshasa, Touzana Gérostar. C'est parti. Merci. Bensomni, iolela moano. Azanga mama azanga mama ese monanga ekongani mawa bonini ese monanga ekongani mawa mama ese monanga ekongani mawa bonini ese monanga ekongani mawa mama baebozana ba mama bobatela bango mana po mama za richesse pe bonheur natango ya pasi tope ba chagrin ya moki biso ba etozanga ba mama nde tolobaka si mama etela ushalula mama rozala sirena si mama etela na mbeto ya l'hôpitalo na maternité pasi le mwana mwasi ya koganga si mama etela si mama etela mpona nini boyo si mama etela nakoyemba nakolela nakoyemba nakolela nakoyemba nakolela nakoyemba 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 nakolela quand nous serons au ciel, nos yeux te chercheront juste pour te dire maman qui nous avait vraiment manqué. Maman Bondo Adeline et maman Victorine, tokotika la kobosa na bino. Un peu. Mabanzo elongwaka te na motema ya moto alingaki bamvula mpe mikolo jamais koki ko effacer ba souvenir effacer ba souvenir oya bolamu na yo foto na yo monima ya pamba na mise kasi na bapanse nange ninganaka mpona bolamu na yo tokowangana tokobosana Christian Tongo nakowangana
owangana te biso tokobosana abolamu na yo nalela abolamu na yo mama kombo na yo natiango likolo ya chambre na ngai po ntango nga nalalaka namonaka yango yelelaki ngai na mai na miso ezalaki mpona mawa elelaki nga na mai na miso ezalaki mpona pasi mai na miso mai na miso voilà. Mama kado nzambe apesa na mwana oza original pe irremplaçable nafutata nyongo abolamu na yo te tika na memela yo ata fololo oza ye mama ozalaki ata soki obetinga fimbe suka yo yambanga na maboko na yo elakisi bolingo ya mama na mwana na ye ya mama na mwana ye mama ozalaki ata soki baninga baye kotala nga na ndako esengo ya kolakisa bango yo mama na ngai yo pe na esengo yo pe na koseka na mino esengo kozala na mama ye uta yokenda osilisanga lolendo ata kokei ozali diable philanthrope nakolela ma Emily Nzemba ya tu pepele ya mbetolo merveille kembi mama maître bikila sonne bonjour manji les bourgeois Yannick Kaya manager na kolela état major na ngai apache solo na ngai ya chimse ya prote kolela mama allez oh toi ma mère femme africaine toi qui m'as l'état toi qui me portes ainsi les dos odama allez oh toi ma mère femme africaine Christian Tongo lieutenant na lelina Nzembwe Yannick Kaya manager ngano lila philanthrope moninga na ngai ya lisano nalela koko mafuta nalela sisete nanga nalela samangwana mawaye. Merci Gérostar, applaudissez très fort pour vous-même. Merci Géro. Merci aussi à tous les internautes qui vous ont branché. Merci à Lelo, tous à Gérostar, Boki. Déjà punga boki déjà voix wana penza donc c'est que makambuza bien Gérostar si maman était là composition wana idée wana et utaki yo wapi pour que oya koyemba nzembo boy pe na mawani oso boy oui ezaka ngolo nzambe ndambo apesa biso ya wana to partager pe na bani ngomoni so to la musicien boy faut le on sur la renaissance le voit tout dans musicien c'est que ça la chose au panza sans ba éducateur de masse c'est que ce qui moi message moi les inspiration moi il faut le voir partager on a battu de façon que sur la bonne vie na bango pour bango ba biso un musicien ni na s'inspira ka na nzembo to sala ngo ka rapona hommage ya papa na biso moko boy mais to sala ngo ka vidéo ya pamba to na poster vidéo ba bango molinga ngo makasi na nga na boutique mbala moko na question na poser nga liboso voilà ba to bango molinga ngo makasi na cha vidéo le 7 mars ti lelo to sala déjà 6 mois depuis na chango ba to bango déranger nga na téléphone les dérangement te ko komela nga na rôle ba bongo excusez donc ba bongo komela nga vraiment pour bazaki na posta nzembo wana ba bongo posta ngo partout yebi donc ba posta ngo ba daki vraiment na posta nzembo et puis leader na bina filé azaki tango amona ki bongo a soutenir kingai singa jero to polu nzembo tout sandeni na bitena beta na orchestre
réalité ba logistique ya musique ezalaka soki nzembo bongo obeta yango lokola nzembo ya mama fo motu moko azwa charge nango mpo biso bambongo wana yakuta bastudio osa baclip wana eza te sikoyo nani fo toluka motu moko asomba nzembo wana de façon ke tobimisa yango nde tobanda kotravaille na motu moko me motu yango azalaki mpe trop là au fur et à mesure mikolo ezokende nzembo tokoma yoka yango orchestre moko bakoma kotravaille yango batinda baimage bato na kaka tosola na bango je nzembo no bayibi yango déjà motu baotravaille yango sikoyo au fur et à mesure temps eleka po tozalaki mpena na projet wana na orchestre mais temps mpe ezoleka nga mona ocalcule eza evre na ngai nasalaki yango bato basepe nango bamamosu mpe na vi ya moto eyaka deux fois te yaka nde nabaki na osi nasala boye nde nasali okota studio nga bamoye nanga moke nazalaki nanga na manager na ngai na bandeko nanga mosusu totiaki nini ya marche botiaki en marche nalandi très bien ezali œuvre oyo eza réalisé depuis mais lelo tomoni yango vraiment sur le marché mais j'ai aussi maman était là toyebaki yango na kati ya orchestre monsieur Hugues Binafile mais tout ça ba journaliste d'investigation to meki un peu fouiller partout cause il y a si maman était là il y a monde mutu sali ozala quitter et pas il y a monsieur Hugues Binafile ou comment parce que balobi succès nzembo wana et sali moi ba bien te ba côté moko boy il y a monde à travers cette émission to lingi to yeba il y a cause il y a départ na yo et pas il y a monsieur Hugues Binafile to ngeni to lo bango lelo parce que l'internaute bazana besoin d'éclaircissement na départ na bino et pas Hugues Binafile. Bon, nga pena départ wana na linga loba mwana te po nga na adorateur. Biso na otika na kolonga adorateur te po les adorateurs basalinga lo te boss salinga lo côté salinga lo te za décision na nga moko na décider na zwa ke risque wana mona te na vraiment explicite. Mais na zwa ke risque wana ya obeta nzembo. Mais so na nga lo wa ko iboy. Nga mona lo na lo big day na lo ba iteke na TV na longa orchestre na zwa ke kaka risque wana na sala ki pe mabe autre part moni. Asali mabe longo mo la kwa ba banda ko senga ngo esprit na communiquer qui faut na bimisa nzembo so te na perdre evre na nga pour faut na perdre evre tende na bimisa kango mais le kwa ke bongo monte que tu vas na biso na ba ya pe to bito kwa to ba mbale to déployer pe ka ba ndenge biso zamba ndi ya kuma ba wa so de malem me ga yeba na te bana ga lobby donc mais est-ce que l'orchestre wana tu te sentais vraiment à l'aise d'être un musicien là-bas? Ouais, musique ça bien. Ça bien biso to message na ngo. Moni biso to vivre musique, to musique ndeza la. Et là on y ma beza ngate. Mais malamu lege belé ke mabe. Kuna. Monte que basange logo te vraiment na orchestre na ba respect belé na bina filé no Sadamo so na patron. Ba raison na pesi yango ndimte sala ke na sala bongo. Na bimisa nzembo wana. Mais ngapi na lobaki te ke na longo orchestre mais. Como loba maga bongo abanga epe ko kende kuna na mona basa ndeni kika bongo bona sime kaka ngamna luka kina bimisa nzembo wana po bat basepela nango siko tango loyo mo luka ki ko ibongo sandeni faut sime kaka zama mobali donc malé mais na vite sur combien de temps on va faire de notre mieux so singa ki to sama kam so singa to sala to salate zambega mutaye yemo de son côté abengi opété azo luka oté azo loba pelo komo oté ou comment bon na yoka kana ba TV balba ki na longwe nga mo na milongwe la été tana yoki bongo tu as peur de dénoncer que tu as quitté ou comment non na minute on a ça soutien vous avez son orchestre au sali propre chemin na yo na ba ya na nga bo fonctionner nzambo sunga biso donc tout ça on a toujours émerger comme malem bongo mais ba départ zo le kebele kuna. Qu'est-ce que de mal de l'autre côté? J'ai essayé juste de sauver ma chanson pour comment déjà ok. Donc surtout le cause ne nzembo ne mutetse le kunya. Te tcheli kunya te lo wali kunya za na te po tant on ngana longa mudaye bagite ngamo na zutu utaki pena voyage tu pena Lubumbashi to yebo to kitika na aéroport na su passeport na zone na longa na vandi na ngabo. On a parlé si na beta nzembo na nga donc c'est un peu ça. Na ebagi sort na ngai déjà ndezala tant on doit assumer faut
faut assumer sort nango ozoloba ya kubanga ezala boye soki na meki obeta loba ba internaute bana posa bayoka lobi na yebaki ke ekozala boye soki na meki obimisa nzembo wana nga moko lokwa na bimisaki nga moko fona assumer ezalaka ndenge na lobaki yango epesi lelo balikunia epesi likunia te epesi likunia pa nani epesi pa mutu te epesi likunia te na asio te wasi te epesi likunia parce que ba page va poster ma page va poster et sur le moment par-ci par-là à cause si maman était là ndé sali succès na yo succès nzembo wana ndé sali ba côté wana peut-être ba nyongela yo ba nini ba bungela yo c'est un peu ça mais yo moko zandeti ba bungelinga za tento solo na ba yana nga tout ya orchestre tout solo ba mutu ba file ndie solo ba coffrage na base ba chef big chef yana kutu za ngene na émission na TG tout solo la kitoko bo solo na ba master no mais na président na yo te oui na boss non tout solo té mais tout solo na biso ka rien empêche tout solo té lobi tout solo wana patron na nga na adorateur na olonga ga adorateur te ba ko melo musu te akomi ka nga mo ba ndina za boy na ba adorateur bomba zo bomba ko ba musu so ba ni bagression nga na mona bina filet na éviter nga mona bina filet bien que na sa maman nga OK c'est ça ni l'autre on s'est retiré na sali nzembo na nga le web pesi boy c'est l'autre papa boire mona te pour mona asale lo mo boy la risque na humain na ça na ngoka ka na mo mobile papa comprendre mona et puis ya ça ngote nga na bi boss na wande tuzana na moni na pesi ba respect bele bona yebi ndena yebele wana lo that ozobanga nde to yele lo mona mutema no ko bimisa te maso na banga kimi na sali mambo zo na banga kimi na bimisi nzembo te bimisi nzembo na zwaki risque wana na zwaki décision wana na bino asabo na sali bo et qui est derrière toi Nzambe bien Nzambe bravo Marasi tout le monde est peso makambo ozo tinda peut-être ou affronter ba côté wana tinda ngati na ndena bato o balinga nga ba soutenir nga lo manager na mani yani kaya za maraville ya Kembi tuza vome belé tuza CG Kondo Banga tuza ba koko mafuta tuza ba same ton monde tuza boy ba mikolo na nga baza ba ligue na ba baza baza sko ba ndeko na nga libota ndenge na kelo ba mission za ndenge na zuba ndeko na nga famille tout ko liselo mo boy oyo soki aza papa na bana lobi pe moi 10 fois robima Nzambe aza pa na ya quartier to nyoka mana bango na mabele banini na lidi musika te na lui apembele ka mais esika ni surtout na vie to le kaka izalaka na ba avantage ba désavantage pesaka oui siko nenga uti pa igebi na filet ba avantage nini oyo omoni kuna et pas na na ba désavantage si on peut dire comme ça oui ba avantage était belé ba avantage était belé nga jour na ya kaka jour na sa test jour kana kenda yemba avocat hypocrisie na bolingo bebe nanga ezali mabe soki boyinga loba nanga na simba nzela mame pasi na ngai mame jaga apa jesolo Nzambe o na kolelaka hypocrisie na bolingo bebe nanga ezali mabe soki boyinga loba nanga na simba nzela mame pasi na ngai mame jage tukulime bichu difwana kanse baswe pasi na ngai mame afabisa taka mame oseyan dialo wanjelima mo bebe lobana nuna yeba soki oboyinga penza na ndenga solo ntango mosusu ezonango kaka miso bato ntango batongo bakokenda okoki obenga ngai okoluka ndeto kisa ntango lobana nuna yeba soki oboyinga penza na ndenga solo ntango mosusu ezanango kaka miso bato ntango batongo bakokenda okoki obenga ngai okoluka ndeto bongisa mokolo nanga sundolinga kabinga na nzela asundolinga kabinga epa voisin akatinga singa lobi na kotazamba mawa voilà là je profite de saluer Christopher Moke Show depuis Luanda bana Luanda baza na branché na DKM Flash Télévision pour cette émission. Je dis aussi un grand merci et je salue aussi
Chanty Kasongo et tout, il n'est pas à brancher, en train de suivre cette émission. Jérôme, Nzembo, on est en intégraka et pas bien affilé. Oui, il y a un intégraka. Il y a une improvisation. Puis, tant que le leader a CP là qui a dit H de nous, si vous avez un camnayo, tu peux se makam. Quand il est au studio, tu peux nous vocal. Puis, ça qui bon, on a un bouton, on a tout qui on a parlé de damé. Après, tu peux studio, qui est la cause vocale, ça l'a choquant la vie dans la vie dans le Cameroun. Tout le monde va passer trois, tout le monde va passer c'est belé, tu vas passer musique. Qui place mon boy, vous avez le côté et puis après cette opportunité mon boy. Ils ont qui du jamais vu en moi, ils tirent en télé le vraiment babola mon boss en arrêté. Voilà. Babola mon boss en arrêté. Et puis on a évité sur un jour, on a comme un grand point envers il a évité la bonne moto. Mais ma bébé Zalarat, ma bébé Oyo. Moni pendant tout le temps et pas ma bezala tenga ko tsara bolamu sona tche ma beseke na bato acha ma bete ma bezanga raté partout ba vanda rame bolamu eleke belenga pina kontara bolamu sona konte ma benga pina sala ba musu ma bena balimbisa nga so mitali omona ragi yo bola mutama sumu sko ina muninga ndene pas salut le kamwa ma be. Combien de temps tu as passé en orchestre wana? Oui, ça fait 2 ans. 2 ans. Tu étais payé? Oui, bah on a fait biso. Surtout petit concert on a fait biso. Bambongo tondo mona wana ba bamba ba komba batu. Komba je repeno za nakati. Oui, bah on a fait biso. Ba combien paye? 200 000. Ce petit concert moi faut $100. Ce petit 2 concerts vous avez 200. Bon. Et tu t'es retrouvé aussi? Oui, je me retrouvais. Lelo on dit au tracé chemin na yo. Oyo sala oyo eza orchestre. Ezaka yaka to sangana to eza penani bon vraie histoire oyo bandi siko eza ndeni pour bato bolanda yo eza orchestre na ngai mais na bengi ba ya na ngai ya quartier to zana bango to nyoko mana bango to serrer sentir voilà eza na combo orchestre ngo combo comment mouvement noni comment la géronimogénie on la géronimogénie donc tu as encore géro même so on to chonga géro to géro musique peut-être nzamba changa lo mo boy fona bimisa mo joue bima ba comprendre ya ezab na bo le début a toujours été difficile au monde to bana boy nzambe ka muto akumba biso so nzambe te mais tout ça est déjà voilà et si maman était là eza single mais toi il y a pena na maxi single monsieur 5 titres j'espère que ba c'est pena mais entre temps tout ça promotion nzembo toujours faire appel na batu nyonso balinga maman na bango j'espère que ba tout ba otala biso bazana ba maman ba parler ba msu ba d'ailleurs ba msu baza vivante vraiment ba baza vivante bo batela bango malamu bo savourer nzembo na biso ba maman d'ailleurs bazo nzembo wana vraiment za lwa soulagement ba ya msu ba benga ngana lala na nzembo wana la mukanango mutu tokepe na toke tikele nzembo mais ayebisa biso bongo moi nzambe atie vraiment liboko na nzembo nzambe pe mutu atindika ngo vraiment mais internaute balobi na tuna yo ozoyemba na bumawa kaka lokola ex patron na yo ike bina filé olandi ba mawa na ye wana pourquoi kasi na mona bina filé mona bina filé lokola papa toujours ya mwana ndete olanda ba mawa na ya mwana mboka na bisuti Yoko kende na chemin na yo te pour la ndara ya papa nezalaka bongo papa so aboti mwana bota mwana kokana na papa après mwana tasanzela na ye ezalaka bongo il faut la nana papa pour ba ya liboso nde ba ebinzela ba mona mo il faut bala tsebiso kende boye nde to vanda ki na eto yekolaki wa yekolaki otika na mwa 2 ou 3 ou 4 biloko papa mususu ba yekolaki te mon et lelo na bande konono surtout baki oyebaki maître Lino danseur au bozalaki na yekuna na orchestre wana danseur yibuta longa kala makasa vakutu mais yaki na ba regret belé orchestre que bozalaki boye bozalaki ba avantage te mais yo de ton côté ozo olinga ndit ko dévoiler ba biloko mo moité ko ambalenga kuna te pardon ko ambalenga kuna te yimta lobaki na muna bona ngapi na loba muna ngawo na loba za vrai ko c'est lo mo na solo te nazo ko c'est lo mo tenga na loba vérité na katikati pour nous côté na maman soutenir na na boye bino ba journaliste ba luga biso ba polémique to sola na biso mboka dali solo ngana yo parce que ngana pembe ngana solo pena pembe so dika mama bezaki na loba na ngai voilà moni biso pena to viva bien mais orchestre ezalaga ba musicien tout te ba yembaka ba musu ba voyager te ba musu bazana wana lingi ko loba te ki ozate
ponga pe na kena na wenge na sala yina ne na yemba kati na yaka tibe na yemba te na vonzonga na ndaku na biso siko moni mena banda be ngabe misia wenge na banda ya na mena banda yemba te moni eza bongo tant musu musa wo ya pe répéter mais peut-être répéter mingi te peut-être na confirmer bien te peut-être na zu karama makasité azana wana voilà Eurostar, si c'était à refaire entre Ibraton Piana, Contemètre, Nabi Nafile, on dit que on réintégrer l'orchestre Nan. Si c'était à refaire. Ah, nous sommes balés kaka. Tu vas pour qu'on a vu. On a vu des nous sommes balés à la place ngana. Yo ndimo beta na deux orchestres. Et si mbatin faut qu'on a moko. Si c'était à refaire. Si c'était à refaire. Na beta na nous sommes balés na. OK, na bien te Eurostar. Tokena nous bien si ba pour na moko. Choisir moko. Si ba bandeli mokili. Parce que faut ya pona pona. Ouais. OK, mutu devant likambu. Ndazo la solution bio ko kanisa bwe bina tango ko mena bosali bulu na sotete na bali. Oh. Nice. O ko ya na bosoto ko mena bosali bulu ya te na bali. Boluka po no ngako sote kaka. Kasi to ko lo ba pe na sote na boy. O changer, o ngako sote na boy mo changer. Tant ko mi ka pe mena libulu. Ba réflexe salité sauter comme on saute. Mais auto bandela ça c'est plus mieux. Plus bien. Quand c'est des décisions on y a bien oui il y a subitement on y a bien fort. Ça tu on a venu te panzam. Merci, je profite aussi de saluer Medi Baka na Wambu ba mo pe baza branché Wata Kimpo le magma na peso be mbote na yo première dame Léa Yoa et na peso pe mbote na yo na bosani oté mon vieux Belon Passi na Liège ya pe ngwana Dadin Tombo na Johannesburg motema ya Monique Nzola Meso. Jero bosalaka Diomo boyo na petit filet. Est-ce que relation na bino na bo gardon kaka ndenge zalaka? Relation wa mutu na ngai, tu mutu na ngai kati relation na biso za na mo bien kinga za kuna te ya pas continuer mamune kuna donc. Visa bongo. To beta musique ya beta na musique kuna na pina beta na ngai mais to za biso to so. Donc yo comme président. Yo comme président chef du mouvement. Na bunda bongo penza. Ezalaka bongo. Male vega. Bon Nicolas ba bongo nyoso. Sikoyo dio wana ya étiquette, c'était étiquette. Ouais, mobile étiquette. Ouais, mobile étiquette. Beta mo awa to etikali ya bino mi balé to eza bena ndeni. Mais ça d'abord non na bien monté. Na oh. Mais faut to yeba petit parce que ba bisiko suki pasteur Alongwe amemaka nyoso na bandimi na ye. Bon to ça biso mbalé na ye. To ça biso mbalé na ye. Tango beta on peut ya ndeni, on beta ka bo wana ya ça ndeni. On dit manika. Toko zongo pe apé et c'est ça mon vieux Bianco Ngantu lui calé là fort. Il y a sur le Bianco papa na chacha. Papa na chacha depuis Paris à Sepelanayo artiste de charme. Merci. Depuis Paris et ça les plus sous plaisir. Mon bal étiquette. La Pache solo. Lile Chance koyoka ba jaloute balinginde bakabola bebe libala oyo motema na ngai nayebi yoza no mosika me motema na ngai eza pembeni no fungola na kota Christian na ngai fungola bolingo eza na maboko no fungola na kota motuna nini oyo ezanga yano isa yondo ya nolanga aye ebebe abe mwasi na bala na mbongo apara nanga bayina ye bandeko nanga pe bayina ye lelo soki nakoma moto eza pona ye afutelanga Minerva na chicken asombelanga basilabis asuftelanga batepe naponi kaka ye bolingo na ngai meme koma chéri mpona bolingo na yo nakubenga na bantu tango tukabwanaki nga moto aliboso nani okwamaki bazalaki wapi nasali mavwanga tuzungani balingi lisusu tumwanga nakubenga na bantu nakubenga moteme boyi nzotwe
poza kokufa o poza kosila yeye la pache solo kopesela ngo pela kuna ko gaspene lile 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 kopesela ngo pela la nasi na ngwana podi mango be yango wana na tona ngo place to bete la ngona okese zemba ya termine place beta yo ya moto na tona. Voilà, fidèle internaute, vous comprenez que tout ça, il y a siège, il y a répétition, ici la jour à répéter, que ça il y a vraiment tout soyez pour que tout solo là, parce que à tout tracé déjà chemin naïe et l'autre on a qui peut tous en pour que tout bête à solo, partager live quand on est vraiment à travers cette émission pyramide culturelle. Chérie, mpona bolingo na yo na kubenga na bantu. Chien tango tukabwana kinga moto aliboso na nyokwamaki bazalaki wapi nasali mavwanga tusungani balingi lisusu tumwangana nakubenga na bantu nakubenga na moteme boyi nzoto posa kokufa posa kosila o alesanga bolingo mona soki tata na biso kutu ayei na ndaku benga na ye nakoki pete chien surtout mama na biso kutu ameka ata kucha lokolo te rakudu benga na ye soki bandeko na yo ya basi bayei na ndaku kotsaba nazalaki etikete ya solo mobali moteme boyi nzotwe posa kosufa posa kosila o nzambe alesanga bolingo mona ndengo kokoma yaya ndengo kobeba o mituka bandako bambongo nyonso ezalaka se na maboko na yo nazalaki etikete ya solo mobile ale mama ya kutala ndenge ya komi kuvwandilanga ale mama ya kutala bajalubo ya kutala ndenge na komi konigele bankadie bajalubo ya kutala moteme boyi nzotwe posa kokufa posa kosila o nzambe alesanga bolingo mona ndengo kokoma ndengo kobeba o sheri mpona bolingo na yo nakubenga na bantu esuki voilà c'était là vraiment c'était là mobali ya étiquette nani on a ce mobile étiquette ou embela ngo nani za mbwakela eza jeton to eza mbwakela te bato bele ko ba comprendre ngo mabe on ba ayo imbeli ba mama bokomi susu yo na muninga na yo bokomi ko ba sibo benga na mama eza sens mo boya ko benga na mama te mais ko EDP moni côté mususu bandi ko ya mibali balinga basi ya bandi ko na bango te moni mingi basala bango ba gens. Voilà. De tout bêter moi c'était pour nous, moi c'était quand tout bêter, mais tout le bêter que va bien. Est-ce que tu vas bien avec la maman? Merci Géraud. Carrière, il y a musicien, ils ont vraiment pas si. Est-ce que le loge Géraud le bas de pas internaute au courant que ça serait évolution malamu ya bandeko na moni baza simana yo beaucoup mabena petit na suka. Ouais, tout ça mon muke maramuto ezalaka bongo moni. Biso kotokoli na musique na bayana na bayebi to ndo za la bina ngote kaka mais to répéter ba banda tongo tipo ba chaque jour na chaque jour banda tongo tipo ba kina ndawa sika mo bovandi chaque jour banda tongo tipo ça va tembele bongo to kola bongo donc les lois ta donné kwami to travailler sur ma kasi susu polobi e futa biso zelo mo bodo tongango esenga pena ba mutoki ebima et puis to
to bénéficier na peine wana na ebi ke to sala ngo oh nzambe za pona mututu et na peut sentir vraiment que nzamba azana biso asunga biso batutu babandaka bongo babanda na zéro monte ba wenge babanda na zéro ba wenge be babanda na zéro bazaka déterminé vi ba yiba mamni ba sala puso wana talent na yo soki penza o che molende na musala na vite ba mo ta yiba nzamba zonga maboko pamba oyo kango za bon donc pesi da makambo pona mouvement no makambo ni na pesi kete ko pesa makambo avozo makambo fu pesa be makambo. Est-ce que je redis à oh. Au solo lit déjà? Solide. Solide. Nanani. Ankolo. Oh, Kelanion, c'est mon pèse, mon boto. Bien. Il n'a pas bon. Il a la bon. L'autre, la table de 8 ans au mission. Mission le bosso de ça là. Gérostar. Merci. C'est quoi pour le programme il y a mouvement ils ont nini ouais biso to parce que bandi da carrière na former ba tutu bazana pour ça pena ba ya ko assister biso ba yotala biso ndenge to fonctionner na bande onanga to répéter na bon marché avenir chez Tadé comme on a chez les parisiens avenir chez Tadé to répéter mercredi na vendredi mercredi to va répéter na biso 16 pour to kangisa vendredi nde to ça moi public mais mimi to anda ça interprétation to côté ça banzem na biso na kati lokwa to bandi sikesanga to pesa pe ba biloko ba père na biso ya ba mikolo malembe to côté ça pe banzem na biso na kati entre temps toujours se préparer donc mam to ça vraiment poser Zambé a battu la biso bogo joindre biso na plus 243 99 240 12 48 on a déjà plus 243 99 oui 240 12 48. Donc on a un numéro à bureau. Il y a un numéro à bureau. Un numéro à bureau. Ouais. Donc ceux qui vont soutenir, bengi, manager. Oui, nous avons insisté pendant des mois tout ça là on a monté ma moko. Tout ça on a mboka pour mokili mobimba. Voilà. Oh batutu mutazanga mama zalate. Mututu importance à maman abo baksango isusu da moi de. Nzembo wana isunga vraiment beau savourer beau partager vraiment ça la biso tellement plaisir merci. Est-ce que promotion on peut ça là déjà comme il faut? Oui, toujours ça la promotion du mieux que nous pouvons. Toujours ça la makasi na biso. Tout ça la makasi na biso, tout ça na biso penza na moyen mingi te même. Tout ça là autre côté etika linzamba ça on na biso. Ouais, Jérona za idole na yo. Na Al Pacino, je dis ami si baba on va des na pese lo mo Yeah. Apache. Silisa kelasi yo zuata mitation na bandaka Zwa mpete monene na kompani ya leta Zwa mpete monene atana me ba famille bakoya lokola kaka nde défilé baninga kelasi baninga tokola bakoya nde salisa pesa nde pesa motino nini na sala na kokite tika na nzemba tana tika na nzi mame mama ikomelinga ndenga mogo mokili suka te mama nokite bakopesa yo te kombo maboko makasi fiere ya mbamba me aza nani eloko te na monoko kaka se maloba na mitali pe na tuni na nzambe ngai pate na yo mpo nini nanyo kwama jeronimo nanyo kwama nde ngai Triton maravili ya kembie bokoloko kwele lokomona nde makambo Christian Tongo molumbu ya ngoba
molumbu ya mokomboso bayebayaka ebele pana ya lokola ape philanthropie baoyo nyonso bayaka epana ya lokola yozala assistance sociale mokolo yozangi moto te ya allo allo fotistoko okipe allo koko mafuta ile en réunion osimbi moto akomi ndeko kanisa baye nasalisa bapesi ngai nde mokongo mokili suka nde makambo. Merci Géraud. Nous sommes arrivés à la fin. Lenga kito ya mbayo to solo la. Sinaenda kusaba pena na bayemba bien ko mafuta ne logo mo abeta ne makasi. Vraiment wana nde yango to clôturer ensemble na bango. Na éviter message ni asuka ko lancer na internaute na batunya surtout vraiment balandi biso et puis quelques dédicaces. Oui, merci. Na pesimbote na maman Emeline Nzemba ya tous pepele ya Mbetolo. Na pesimbote na Maraville ya Kembiel Mara. Na bosanité ya Nikaya, manager international. Pesimbote na masa na philanthrope. Yaza kota ba Lady Maître. Yaza kuna donc. Pesimbote na batutu balandi biso vraiment. Toza vraiment na posa soutien. Toza vraiment na posa soutien batutu vraiment ba sentir que Nzambe a touché mitema na bango singa ba porter biso main forte, ba porter biso main forte. Toza pekara ça peut être un musicien ou nous avons bâti mon logo quand il a besoin de matcher pas bassus. Donc souper, oui, bah donc comprendre bisoter avec les temps, na sûr que bah comprendre biso vraiment. Et puis bah on a biso kaka. Et le moment ils aura facile, le moment ils aura passé. Et puis le logo ils aura passé na débit et même ma musique à ma casse. On tout souffrir, tout ça boy, tout ça pendant l'art mais tout ça on est c'est pour te dire que lobby et tout le moins bien. Voilà. Merci, ma dédicace. Oui, merci. Na pesi botena honorable Kouchi Shombo Kanawa, Kolwezi, la Bossanité, maître Biki Larson, na pesi Susumbotena, comment on a dit Kojo Kamanji le bourgeois, na Bossanité, chef d'état-major, na Sukiga. Ouais, aspect bateau na pe. Aspect bateau na ve na ngai kutu mi ve na ngai mona na gate tisiko. Te lancer au peso maka. Aspect bateau na joueur ya beta bale mwa kala babenga ya ancien joueur kasi musumu kya bongo limotema. Aspect bateau na. Aïe aïe aïe. Ya betimba mongo abeta ka baya baye mama mongo lo ba che. Aspect bateau na yo déjà. Voilà. Bayaya bayemba bandeko nanga lokola nzamba pesi muya tikato kabula ye kasi malembe ntongo tokoko makaka malembe kaka tokole. Voilà, merci. Bayaya koko mafuta ni ata pour wana wana duli. Voilà, tonyata vraiment. Voilà, merci dem. Nakolela mama, yolela mama, nakolela mama, yolela. Elie koko mafuta koka mano na paiso. Kandie ba oso matina bese ba ole na bekolo. Ele yanga izero sale ba otangina bekolo na misai. Nzambe ba koko sunga zero ako ya teo. Aye nzambe ba koko
Gérostar d'avoir répondu à mon invitation. J'espère que vous allez. Prochainement, il y a vraiment un siège chez les Parisiens. Comme ça, pour n'appeler Tourobeta, Masolo Moussoussou, qui commence bien, finit bien, fidèle internaute. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un réel plaisir pour moi de recevoir Géro, ça déjà carrière solo naie. En tout cas vraiment topé ça chance. Il y a comme avomati na suka bino mélomane bino bateau bolingaka ko sponsoriser bolingaka la bonne musique. En tout cas beau prêter vraiment main na bino et pas il y a Gérostar chanteur de charme. En tout cas vous allez vraiment décider bocha vraiment ba paquet na bino bocha vraiment maboko bo soutenir jeune talentueux oyo et que ça là et le komoko vraiment Malamou, je dis grand merci. Et pas il y a docteur Christian Kakou, la coach Géropé yo. En tout cas, au Tchaïpena Maboko, et au Sala vraiment, il y a Malamou, docteur Bibi Salama, docteur Lili Wanga, docteur Sentiche Landou, docteur Gianni Lungwana, bino vraiment docteur au Linga rappé vraiment musique. En tout cas, bon, j'étais vraiment coup d'œil. Et pas il y a Gérostar et tout ça là, et le Komoko vraiment, il y a bien. Tout le temps, Mbalasima, na numéro mususu ya pyramide culturelle. Bye bye.